Oui, madame, na haut-parleur, merci papa, maman, aux côté la biso. Bandeko bozali ko sepela mingi parce que bamanaka oyo ifon la rabino bongo pona bayo ba ebité marambo bombama. Excusez. Merci na confiance, vous allez bipai na bipai, bandeko na États-Unis, bandeko na France, na Belgique, na Suisse, na Corée du Sud, to moni pe bandeko na Australie, bandeko bazo na biso na Chine, na Japon, na Irlande, bandeko awa na Lubumbashi, na Congo central en ce moment, bandeko na Kikwiti, bipai na bipai bozo mi na Kasai, to le rabino ya trop, batoto ya Maniema Kisangani, Boyoma, to le rabino mingi. Alors awa le to solo la bandeko na ngai sur la différence entre moto oyo akei koluka makambo na ndenge na sorcellerie. Moto oyo azui makambo na sorcellerie et pas ba sorcier. Na moto oyo akoti par exemple magie. Quelle est la différence? Différence na bango ezali bipai wapi? Parce que to remona tamsu bipai côté mususu remona tamsu na to loba na loba ke tamsu ne loko moka muke ya kolia. To yeba ngo même na mamboka bamboka bato ça que ceux qui ont moni même mutu nenga se transformera comme rampuku le fait que yo moni directement na butu fa Rolanda yo topé oliaki bomo na mona liaki mikate ya camarade moko na kelasi marambo ezaki mingi na kala ono azu kinchor. Alors on va essayer un peu d'en parler. La différence il y a bamakambo na awa surtout les kambo ya prenez vite ndezo sala que bato bazo ngaba comprendre yango pour bato bazoko inga koyeba ba conséquences ni ezara derrière makambo wana parce que bato mingi bakoma pe ba grand après ba yo tikalara par terre alors bande ko bangi ba yeba bato belé pe bakoma ba grand atikala ti pa kufika ka grand. On va comprendre la différence de toutes ces deux choses là avec guide Shekina ou nazo kendo pesa mbote guide mbote na yo paix amour lumière papa journaliste Mukendi mbote na yo na mokili na bino ya basumuki mbote na balandi nyonso ya haut-parleur. Voilà, plaisir à trop ya Oyambayo. Ah oui. Guide Shekina parce que au jour le jour batuna bato baso ko taper sikapo na rotala guide Shekina azalina ni soko ki o se présenter une fois de plus. Déjà tant au bengi guide Shekina azali simple orientateur ou mieux placé na coutume ancestrale ainsi que na union. Il y a ba force universelle spirituelle, il y a force, il y a ko rattraper ba valeur, il y a authenticité na biso to authentique tout court. Donc au gagner ba valeur auto bungisaki biso toza mieux placé comme ba gardien que ça soit sur le plan histoire, que ça soit sur le plan il y a coutume ancestrale na biso spirituellement. Tozo pe sa instruction comment est-ce que ezali la ki to comment est-ce que mutoko sala pona osala telle chose de toza wana comme musala na biso ko orienté na tel cas ndenge ni no ko sala na telle chose comment est-ce que ko sala donc c'est comme ça. Voilà, alors au qui ba sujet au tozo kota awa. Ah oui. Guide vite fait est-ce que Kobamba pe batouper rapidement dans le sens que tout le monde a ça ba ndeko belé bazora ba makambo et pas ya ba sorcier tikala pe par là tikala rapé ba ndeko belé toujours que il y a cas et l'homme simple l'homme mukie kaka il a pas beaucoup dépensé topé le règlement simple mais pesi pena makambo na vitesse mais après batona ba bambana alors ba ndeko batuni question bazana posa koyeba vite fait na yo eza na ngambo nini entre la sorcellerie et la magie. Vous savez, papa journaliste Mukendi, aujourd'hui, lelo nako meka koloba na lingala sans qu'on mélanger ba mon o ekotika ba tuna moi ba difficulté à comprendre. Et oyebi que mutu mwindu to congolais to loba azalaka toujours na ba contradiction ya likambo ezo salema malamu. Contexte to côté haut to lobeli que prenez vite tant tozo si ba to définir ya otomeki ko pesa éclairage pour nous faire comprendre batu que prenez vite et ça pouvoir il y a précipitation au ezala qui réservé pour nous les initiés que ça soit ya ko matérialiser situation au ezana monde invisible et ezala visible situation no ekozala eumeli. Et où meli comment au bano tambola parfois na maboko ya bapranti
Vous comprenez? To ba prétendu initier ba o bazala qui na capacité te ya kawano kena ko se soumettre liboso na bango mais ba s'accaparer na yango ba comme bundana na yo donc et besoin temps mais ce ko yé na prenez vite et ça degré au tozo soulager les ba ka ya batu. Vous comprenez? Donc juste action puis réaction. Donc dans le contexte wana eza influence te eza juste degré to dimension au tozo evre nango pour na komeka un peu ko soulager batu. Lolenge ezalaki ketan oye okuti ba traitant na biso à l'époque opposé ka abaluki kana simana ya tali azui pe mo likasa moko apesio et résoudre kana yo. Côté kuna ezalaki nango na contexte ya mabete. Mais kaka na même école o toza nango tozo côté toza nango tolobaki ancestocratie ezalaki créé na terme inspiré par moi-même les guides Shekina batata ba révélaki ezalaki mieux placé pour réunir des gens. Côté tout ça là qui toutes les pratiques ancestrales malgré batu bakoya ko comprendre na kat kuna badapte nyonso bazo tanga déjà bazo comprendre nombre d'entités to zanango comment est-ce que tu respecter ba règle ya ba génie na biso ba élémentaux baza mieux placé na kat ya makasa pour na tozwa ka guérison ya makasa na facilité et puis sur le plan universalité na utuko loba a tout au début na kati ancestralité na biso tozwa exemple tant on vous les bêta est-ce que vous les bêta en Afrique vous les bêta un peu partout dans le monde et puis quel rôle nini vous là et joua kana kati ya planète Terre kuna batu bazotanga yango ba être volatile ba o bazana ba kake bazalaka visualiser boité mais na biso ba initier tout monde akabango parce que baza moto une fois à beti na nzete vous allez sentir que nzete ya mai et kaoki ba rôle na bango pe ça fait partie aussi na kati ya universalité o et réunir un peu batu na monde vous comprenez siko na contexte na biso ya ba pratique ancestrale na biso ba koko na biso bazalaki na bimpa mususu babanda ko salaka pour intervenir au cas où problème moko eye que neve na yozo ke na boloko ba formule wana biso to tikala kinango comment ko intervenir plus vite que possible c'est là ça n'engage que na mutu o aza déterminé na kozwa liberté urgence mutu o aza na précédé balobaki aya ko adhérer na kati ya centre ya formation eza divisé na trois branches wana eza ba obaye na ko comprendre coutume ancestrale na biso pe ba interdit majeur na interdit mineur comment est-ce que évoluaka mutu mususu aye na deuxième na chambre moyenne aye ko apprendre comment est-ce que kozala en contact na ba koko na biso et que tant opposé ka comment est-ce que ba ko répondre yo comment est-ce que ko maîtriser ndoto ezalaka message spirituel comment est-ce que ko comprendre yango troisième chambre otobengi eza ezo œuvrer d'une manière astrale supérieure kuna ezali secret ya ko prendre responsabilité ya vie na yo en main oyeba ko se défendre na baka to ba posa o eza un peu privé ya yo moko donc kuna ba ko instruire yo ozala indépendant ozo sala makambu na yo même pas ko contacter guide Shekina parce que ozala qui déjà bien instruit na trois différentes portes wana jamais nyos to ekozala na niveau moko mais ngai moko guide tant nazo rendre batu ba service nazalaki clair na mokili mobimba bayeba eteke tant tozo opérer awa combien de personnes au babengaki basalaki ba témoignage même na plateau bazui ba masungi kutu na côté au batu babangela mingi ba côté ya mbongo combien de personnes oyoki déjà uta déjà bazui ba masungi oyoki ke mutu moko ko mobela na famille na ye to mwana moko akufi na famille na ye to mutu moko azui likama to accident moko rien ezalaki juste niveau oyo na préparaki to na alima qui fait sacré nanga sur le plan spirituel nazalaka kana victoire to na elonga na baka oyo ezoya envers nga peu importe baka muto akoya se faire consulter par exemple pour na ko vérifier circuit familial sur le plan spirituel miroir ezami placé donc italatala nga ete na koloba oye otali omoni vous comprenez. Est-ce que makambo wana okopoze ngaka na instruire batu comment parce que nyos tu yango tozolo tala pe muto a romona nini muto romona pe muto abundisaka ye muto ya ko sala suivi ya vie na ye aye ko se faire consulter aye ba famille qu'est-ce qui ne va pas ni les otambola te parfois na commerce na eto na ba makambo ne tuku okobano yebiseka ba makambo audio il faut amona.
Vous comprenez? Donc kitalatala wana tolobi terme kitalatala parfois bakocha cantine ya mai balakisi yo circuit o ezoleka o ezosala en sorte que e bloqué yo ba entrer to banzela wana mutu ye moko ko vivre yango mutu wana puisque akokoma sorcier comment tango mutu ayaka ko luka lisungi na biso ba traitant et kozala suna tante okena mutu na audio il faut mutu à vivre réalité o ye aye ko luka. Vous comprenez? Non, même pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens baza limité, baza prétendant initié, ou baye ko sala en sorte que ba minimiser mukumba o. Okande ezala bango moko ba mindele bazala kana respect makasi na Afrique parce que baebi Afrique ezo détenir ba pouvoir to ba capacité moko sur le plan spirituel les a tellement élevés. Vous comprenez? Si comment est-ce que biso moko ba traitant y a Afrique toko est vrai ndenge moko na batu wana baza limité ya bango basala ki na babuku. Vous savez combien de personnes basombi même babuku, basombi ba grimoire, basombi ba petit Albert, ba grand Albert, basombi ba biloko ebele ba monaki na ba titre moko mentionné comme si tango zo tanga makomami wana mbala moko esalemelio. Kuna ezalaki voilé que il faut ozala nous connecter pour utiliser connaissance oyo eza semé na kate ba livre wana mais na biso makambu na biso eza na lolenge mususu ya biso ba audio te ke ba Jean chapitre bando bandaki kotanga non biso il suffit tango mukolo na yo ekoki tango bazo initier bazo consacrer au devant ya zikwa tango prêter serment ba pesi yo machweka mu otoko dévoiler na télévision te et okozala muto ozo opérer aussitôt. Vous comprenez? Donc vous avez la capacité à collaxer la réalité. Voilà que famille est. Au Taliban, vous avez la capacité à collaxer la réalité. Vous vivre boy. Au comme le babilobe là et pandi ba famille est belle. Ba te belle ba saliango. Au dénoncer mutuana ndoki. Or kane musala ya biso ba traitant to ba spirituel. Yako la ki sabatu bango moko ba mona que réalité ngo yango au lieu que munoko et sala musala. Il faut qu'on démontre yango d'une manière visuelle boy batu ba moni dans le contexte ya batu o bazo ya ko se faire consulter. J'espère que ba o bazo landanga de partout dans le monde ba ebi déjà comment est-ce que tu as évolué que une fois o ko se faire consulter au ta la vie na yo o komona guide ya kolobelo kaka na mon côté mais pona o koma na niveau ya komona direct il faut aussi mettre responsabilité ya ba ingrédients na yo et kozala te na koya ko masquer o te na télévision na lobela yo niveau wana eza un peu rare pour kutana traitant oazo laksa yo boy parfois ozu sous chance ya komona sous défense papa na yo comment est-ce que bana ko tika mibeko obino bo bebisaki lelo ekoze be fait wana. Vous pensez que ko réaliser tel miracle telle situation et kozala te chose facile mais eza facile ezo salemela na bateau bazo zalaka capable. Vous comprenez? Alors c'est un peu ça papa journaliste Mukenti. Bon, c'est la toujours d'abord na moké. Ba fait on deux qu'on a bakala, ba laissi mona kinchor na mikate. Tu nous as pas fait la différence entre sorcellerie et magie. Kasitoza boye, sorcellerie na magie. Sorcellerie yango ka ba bengi magie et sa connaissance. Et ça maele moko boye. Vous comprenez? Mundele a valorisé qui sorcellerie na parce que sorcellerie a mundele eza divisé un peu na ba branche ebele. Et ça, l'évolution et la modernisation, bah inventer, bah tout cas c'est la sorcellerie. Puisqu'aujourd'hui, effet dans l'obéla qui awa, pour arriver à expliquer un phénomène où ezalaka ki obengi aux na Congo, obengi mutuaza na États-Unis, ozo reconnaître peu voix un décono aux na États-Unis. Ce qui n'a l'obéli que faire comprendre nga yango, ko expliquer nga te parce que eza sorcellerie. Il y a bango bazwa qui tente tout, il y a ko petola yango ebengama magie. Mais ce qui est dans le contexte, c'est biso babengi yango sorcellerie pour na ko dénigrer ba valeur wana. Mais kaka sorcellerie ngo ezana ba branche ya bato bazwa ki sorcellerie oyeye ko rendre bango ke bakoma ko glisser bato bakufa na famille ezala ki donner na babiloko ya mike. Il y a des gens bayebaka te ke eloko oyo ozomona ya muke yango eza très dangereux. Vous comprenez? Oyo bazo peselo na facilité batu balingi trop eloko a gratuité. Sorcellerie souvent ezala ki donner comment ezala ki mentalité ou ezala ki pirement bu satanisme. Vous comprenez? Contradiction ya boko konabiso. Parce que boko konabiso eza connaissance, pe sagesse ya ko grouper et non ko diviser. Mais au parti opposant o ya ki ko yingela
et memaki molili to sombrete moko na kati ya coutume ancestrale ezalaki parti wana tozolobela ya sorcellerie négative ya mutu moko azo evre azwi pena likasa parfois ya dilata azwi na mwa bilongalonga tosalaka ayebi na yeke formule wana eza pona ko freiner mutu mais a utiliser ngo juste a menacer yo a boycotter vie na yo a l'accès okeye à l'équipe boyebi ke yo. Vous comprenez? Alors, sorcellerie sur le plan spirituel ya coutume ancestrale ezali mentalité moko renverse o bakoko balingaki te ezala parce que bakoko na biso balitaki ko sala invention lelo masque nyonso bozomona na kati que ça soit ekeko et représentaka histoire to signification moko ya likambo. Vous comprenez? Ale bango ba sorcier bayaki juste kozwa kaka même bikeko o bakoko na biso ba préparaki et représenter pouvoir to capacité à ko aider batu na likambo moko quelconque ba imiter yango ba renverser yango ba baloli mentalité yango ekomi ekeko wana bazui esprit na yo tango ba mvute yo bakoko tse esprit no na ngulu yo basimisi yo ngulu bozo tobola or kande otoboli papa na yo to toboli mama na yo ba yebiso kata kaka soso mutu nzoka nde eza papa no do eza ba branche wana pona ko faire comprendre ngo ba non initié eza mo passe mais sauf que mutu soki aza bien instruit na kata école a s'imposer kana ba force wana parce que mutu tango azwaka difficulté o ya manipulation ya ba sorcier négatif aya aka envers biso ba traitant lokola biso to yebi ba formule nini to ko sala pona ko neutraliser ba misu na bango wana ya contrôle parce que bango travail na bango ezalaka limité bakendaka te na astral oye eza astral bakendaka te na astral kuna eza siège ya bakoko na biso bakendaka souvent na astral oyo tobengi na palminium eza terme ezalaki créé na mindele pona ko valoriser astral na bango mais na biso tobenga ngo na babisika oyo ya salité bandoki ba evraka kuna okomona bandoki bakendaka mingi kolia na ba terrasse bazolia ba kiodo ba komiske ba crapaud baliaka ba crapaud soit ba ingelaka na fulu yango monaka mutu oyo azul influence attaque moko to influence ya sorcellerie négative tango atrusaka mutu ba siège na ye ya ko circuler ezalaka na babisika wana akoki entame ba être wana baza na rang wana. Vous comprenez? Okomona mutu aliboma ayingelaka mingi na fulu. Vous comprenez? Mutu aliboma mingi démarche ne tout ezalaka na ba terrasse ezalaka site. C'est là où résident des mauvais esprits où il y a qu'on s'infiltrer na kati ya bokoko na biso. Donc c'est un peu ça papa journaliste et Mukendi. Alors mais prenez vite mutu sora juango est-ce que akokipe ko komatipe ya kufipe ko continuer tinango ba bien na ye nyonso ya ye continuer toujours koloba bien sûr que na kati yo maloba prenez vite eza juste que terme ba utiliser ki ke koto yo tozo soutenir biso na likambu na facilité non que eza ngai nde mutu tango na komi na atteindre dimension ya coopérer likambo boye batu musu yo moko monaki tokuta na balabala kote wana bano ke tambu sanga azuika na telemi moye ko kende na yesusu na ziko ezate to na siège place na réunira ba biloko o na saila ka musala ezate juste tant on a tali likolo na taille na se na simbi na simbi na front na yambiye na ebise kende la lobi benga ndenge nino komonela nzoto ala muki abenga ebisinga résultat que guide savant ba malaise wana elongwe vous savez tout temps ozo respecter ba principe ozo alimer fait sacré no sur le plan spirituel oko détenir ba valeur oyo mutu mususu azana incapacité ya kokoma ba o bazo salir yango parce que bazana incapacité ya kokoma mutu oyo a respectaka ba règlement na ye tala mutu oyo ayebi valeur avant ya kozwa moi si il faut ko pesa symbole libala na ezalaka na moi lumière couple na bango ezalaka na lumière mais mutu oyo azo s'attendre te na babiloko wana différence ya gratuité na oyo bimiseli mbongo baza bato bazo vivre ba makambo ebele même na kate ba couple na bango alors na musala oyo ya biso ya molimo banda na bakoko eza na nzete mususu mbondo avant okende kozwa yango parfois faut kozala ni anteni d'Ève oza ni lolenge babotela ki yo ozwa yango ekozala sacré. Vous comprenez? Eza na balemba lemba avant kozwa yango ozui parfois moi billet ya monnaie peu importe monnaie ozui obwaki à peine obuki yango po ezala sacré. Do loi wana ya donné pour recevoir ngai te mutu na inventé yango sauf que toza wana pona ko faire comprendre batu prenez vite ezo soulager ba cas
oh bato ebele ah bazui babilo kona bango toko interpréter les sous parfois ils ont influencé et mokili domaine eza ko relever to ko démontrer ba valeur pour cachée ba belé ba benga na ba payer belé souci que les papa mokendi est-ce que on peut vivre longtemps avec prenez vite kasi ba témoignage ezoyela bino kaka awa ngai nazawana te pona ko bimisa figure boye lokola si c'est nani après avoir koto na bombi moto na sima non sauf que naza nga traitant naza au milieu ya mabena malamu comment pona za na mesure ya ko déchaîner bateau baza enchaîner na ba force négative na ko evre pe na négativité o eza tellement élevé pona récupérer yo na mema yo na rang o koto vous comprenez donc naza wana pona ko soutenir ba kame naza wana te pona ko signer bato ba pacte to ba contrat o ekoya ko ressembler bango lobby difficile na ko silisa vous comprenez mutu aye a poser nga guide pour soulager nga na tel cas comment est-ce que fona tambolela ah mpangi salaboy eke akokisi yango na kokisi musala na ye esili aye abengi yo a témoigner sikoyo compte rendu lisusu nini azozela sauf que est-ce que bana ba rosala bien le contexte moko za papa journaliste moko bazo banga et yaka mutu moko ali mbongo na jeu d'hasard oya ni okomeli vraiment te ali kaka mbongo boy mal gérance to kozala kozala na bato ba kopesa yo instruction oye ko sala OK oye ko sala en sorte que o sala stabilité yango sala ka mutu a se retrouver te mais sinon biso na rendre service OK parfois que son ba marchandise na yo si yo mo sanangage que yo moko o sala progrès ou okoya ezotala kaka yo moko mais guide akozala susté na mauvais œil ya ko sala suivi na yo. Vous comprenez que o échoué pour o parce qu'il y a une place de banque ça bango guide soki au sundoli bango vraiment bato ba guide soko sundoli bongo parce que mutazo monara netika za insécurité na lobaki awa na plateau awa bato mususu bakanisaka lokola netinga na koya ko luka mbongo na télévision même pas devoir na biso ko enseigner yango ana je t'avais donné combien na pesa ki yo $1500 na kabeli yo eza nini ezali c'est lui qui veut distribuer la lumière doit apprendre à la capter lui-même bien que bandeko belé ça qui vraiment controversé tout ça bandeko misusu ba papa mukende bato butsuku to ba benga papa mukende est-ce que lia kimbongo wana est-ce que bon parce que a 30 secondes 30 secondes oza exemple ouais oza exemple banda oliaki banda na kabela ki obongo bandoto boni oloti ke bazolanda yo bazolanda on est pas sola parce que je sais que oza initié oza spirituel donc tant que yaka awa ezali temple o eza yonde représentant et biso to yako passer message parce que eza site organisé pour nous passer un message basé sur le plan spirituel. Vous comprenez? Alors, banda oliaki mosoloana. Combien de fois vous avez attaqué? Non, dimension na monde spirituel. Normal. Niveau par niveau par niveau. Et ba novice, bato bazo ko pesa biso baka. Tango bazoya. Ngai mokona na lobaka tango nazo intervenir na mutu na activaka 3 pouvoirs. Pouvoir de faire, pouvoir de contrôle, na pouvoir de prévention. Donc il faut na sécuriser yo. Mutu aye na ka ke guide. Ngai vi na nga nazo mona mulili nazo comprendre te. Donc eloko fona sala na comprendre que aza poursuivi na ba force moko négatif. Donc eloko na ko sala, il faut na sécuriser na nous pona désactiver bien ba hey wana ezolandela e. Bongo na ko sala suivi pe na bongo li amoni ke kimia ekoti. Siko il y a des gens bazo arriver même ya ko discuter maloba o olobelie. Or kande biso initié nyonso ça il a qu'à décret donc exécuter d'abord vous comprenez tant balobeli oboye tambola bongo pona omona oyo zolinga vous comprenez mais na contexte que il y aura encore des revenus batuku tebele baya ameliki si ayoki bien akimi akomi ko kima guide na bapel siko zotala eke akimi ne yote yeyo awa siko en tant que guide batika ki yo pona ko grouper batu non que pona ko kabola batu siko ko sala ni oko comprendre kaka parce que les jours ko zo mana suli kam akoya na Jesus akoya na ba réseau belé non téléphone be ba par rapport il y a temps pour moi il faut na batikeli yo makambo gérer batu oyo batu na ko gérer nazala ki bien instruit parce que na ko gérer ba tête dure batu moko baza marqué
olobele boye azo trouver ngo kama be ya olobele bazo trouver ngo kama be batu tu wana tozana capacité ya ko encadrer bango pe ko faire ko déployer bango spirituellement pour na ba œuvrer bazala ba indépendant soko za commerçant soki oye guide à construire aux indépendance aux indépendance économique batalisio 3 soins wana esenga na commerce. Vous comprenez? Suivi, contrôle, présence d'esprit. Aux yango. Ce que vous politicien, bah construire yo. Comment est-ce que bah propos non faut esaler là? Pour mériter voir l'autorité tant aux loba, tout le monde va obéir sans commirmirer. Tant aux en compagnie, comment est-ce qu'il faut respecter bah devoir na yo? Yako sala pour na haute détenir capacité mon kobo osala aimable partout et par toutes les personnes. Na commerce na yo pour na ozwa kaka ba gain. Comment est-ce qu'il faut se comporter? Parfois, on va construire un esprit de partage. Na muke wana ozui ozo se référer ko sunga sans toutefois mutu asenga. Et puis yo pe na tour na yo okozwa ba opportunité moko sans toutefois o imaginer. O imaginer qui disent mais ozui sans. Vous comprenez? Ce que tango batu bazo zwa yango. Ngai na monde spirituel nazo mata parce que musala na ngai yango wana. Tango ozo salela batu makamalamu. Rien que tango ba komi ko reconnaître. Mutu moko awa na Paris musala wana linga kina boya ko sala yango abisinga giri biso tozo souffrir na lingi na ngate ba biloko wana mususu na ye na ngaka na gagner na jeu loterie na ibisi me comment ça bino ba biloko biso toza na posa botika distraction boya botanga boye kola bokoko na bino po ba petit ba ka wana mike wana ils avent moi pour me grave te mais sinon yo moko fo sala gango pona o comprendre que richesse na yo basala ki tout possible o abandonner yango o finga biso bandoki biso banganga et pourtant biso toza nécessaire ya kozana na pembe na opona ko instruire yo pour ko encadrer yo contre ba mauvais to ba attaque to ba influence moko ya esprit négatif. Vous voyez aibsinga problème te gitan baranda qui est service. Vous savez que mutuana a groupé batu moko kutu ba komi na posa ba bengisanga kuna to sala lokola lingomba batu baya ko sanganaka metolobaki to na maboko to simbana na mitema to lingana. Est-ce que vous comprenez papa journaliste Mukendi? Donaza wana te pona ko laksa face A B etikali na sima toza na sincérité batu batanga na ba lèvre nanga batanga na miso nanga. Vous voyez? Donc il y a pas moyen ya koloba makambo tozo sala te na télé o ezo sala mayango tozo loba et pour na ko défendre mususu tozala un peu limité parce que mutu une fois ozo opérer situation moko quelconque tango koti na mozindo oko reconnaître lisusu te njoto ya musuni nyos tu batu ne bakolobela yo guide talaboye salemaki et salemaki nde lolenge wana. Donc c'est comme ça. Vous voyez? Alors maintenant, obisoto yebi. Prenez vite eza terme o tolobeli mutu ki a comprendre que kuna tozana tenter ya kovandisa client to mutu o ayenaka 5 jours une semaine kuna tozo opérer 48 heures journée moko ya ko préparer ba ingrédients o mutu wana asombi pona basa ele musala. Deuxième journée eza journée ya ko livrer pe troisième journée eza journée ya ko yamba ba remerciement na ye abu pia. OK? Voilà, merci. Tourban que na région Barça biso déjà signe par rapport il y a timing ceux qui s'allent nini alors qui nambo izo sala ngai nini bande ko basengi batuneli kambo miroir batuneli kambo miroir bande ko batuneli kambo miroir malembe est-ce que kodia o ezana famille abatu nga en tant que guide est-ce que nga mutu na préparer ki yango na lobaki bien chaque famille ezalaki préparer na programme moko spécial uta bakoko na biso et biso tozoya ko sala kaka accomplissement parce que ki musuni trop est dominé la majorité na kate ba famille na biso yango esali toto yeba lisu ba valeur cachée na biso te siko ngai devoir na ngaka eza doilo komoko bakundaki na sema na pikoli na bimisi yango ya bino yanga te na ya bino yanga te siko comment est-ce que bato wana bakozala susu na compte à rendre nanga parce que déjà na taxa ki bango. Vous comprenez? Donc eza confusion o bato bazana ngona mitu. Vous comprenez? Sikoyo tolo balikambo ya miroir likambona ya kitalatala eza mieux placé pour na baka kitalatala oye ofuti ba droit o ezo o ko permettre o leka na kitalatala otali
Oh, oza musika partout ozali kitalatala ekolakisa nango kaka yo. Bako comprendre makambo ota musu ozalaki nanu mwana oyo ozwaki chance ya komona te mais soki oza na capacité ya koleka na kitalatala okomona. Donc ngai te bango moko balobaki vana si wa vewa dia evodi. Mais nos ancêtres bazaki na kitalatala. Est-ce que bazaki na kitalatala? Pour biso neti nyonso mai nde bando utiliser comme kitalatala. Mais na lobaki yango tout au début terme kitalatala pour soki to lobi miroir toke na ba terme susu ya kuna susu. To lobi kitalatala na sens nini tant oye même kantina mai osimbi yango boye o déclarer que ngai boye guide asali ba cérémonie na ye pas obani komona réalité yango ndengeza. Mais tozalaka na ba devoir na ba kamususu neti mutu oye ko attaquer disons tolo ba ko attaquer bato bazo nyoko la famille tozalaka na ba devoir une fois oye parfois ozui ba cartouche obeti na kati ya cantine okozana na devoir ko kende ko kuta na suna bato wana te. Une fois que kuta na bango bako remplacer yo na place na bango yo okokende. Mais bato na ba ko luka yo. Na yamba papa moko aye bayebisie aye nga na zone ba yebisie mbo sava olingo le kana kitalatala oye oleki ba omoni kasi zwa neutraliser bato wana a neutraliser bango na yebisie mo ndenge ozozonga boy bako luka yo pesa moi sino consigne so yiko mikangela na chambre alors papa wana amona ki menace moi si azoloba azate ba insister que oza une fois okutani na bango boy ba remplacer yo et il y a des gens bakufi na baka wana mukolo moko boya zobela azana bapu azo détenir ba pouvoir moko négatif et pour abengisio mukendi yaka kotala ngai OK yo oyebite ke kokendi kotala mutu azobela na hôpital et sengaka ozala armé parce que mutu déjà oya zobela azalaka combati na ba force négatif ezo réclamer en même temps guérison en même temps liwa tango zo ke tala soko oza faible spirituellement akoki ko remplacer yo na place na ye. Donc mutu msoko peso pe même makambo na zoloba yo kotala ya pesionde mramne kasi bato ebele bakosama babengisi yo na noko no moko quelconque yo kanisi eza po apesa yo pouvoir okande azo remplacer yo na place na ye a vivre lisusu mwa temps yo kokende alors batongo be fait sali makandeni banda ke no tala mutu wana azongi na ndako mutu e komo sale passe 2 jours 3 jours akufi. Mais tant que zolobela batu ba yekola to yebile pourquoi face ya insécurité moko boye to zanango ya ba force négative bango ba influence ki ko bimisa coutume ancestrale na ran moko boye ya mabe qu'il y aura des sacrifices humains parce que bango souvent tant azo sa lo même likambo akolobelo ka makambo moko ya CC oh non yaka kaka na soso yaka kaka na billet ya 50 francs congolais yeba que tel travail ba travail modèle wana okozwa un jour oko regretter pourquoi na se donaki mais bande balingaka bokoko ya moins cher mutu oyo azo sala alobeli yo clair ke ba matériel oyo ko bakosalela musala no ezokute boy na mutu alobeli oyebisi bongo yo soko sali bakofuta ondeni alobeli yo te ngai oko raisonner kaka o insister avec ofongo muke alobeli ko sombela nga pièce ali puta pièce ngo ya ndenge nini aboyi koloba zela soko komi bien okomona ko bano compliqué yo osoma so pièce ali puta ote nini aussi père mais pona nini yo ode olobaki te parce que ngai préparation na nga na yebaki te ko senga nga ba super soit ba couverture à léopard donc c'est là na lobaki bien donc apesio solution yo pesenye le côté après na suka et comme yo ngambu na lobi na kata misala na biso mutu mususu aza traitant asalelaka babongo baza lokola bankodia babongo wana basalaka transportation wana bazalaki babongo wana bazalaki enfermé na bakoko na biso basalelaki nzela ya négativité balobaki ya nkaisala ya nzambi babongo wana bazalaki chargé comme ba esclave do yo basali lokola kwa aveugle mokili physiquement neti okufi te banchaîné on na kati ya circuit moko boye bokomi kosala ba travail la travail parfois faut qu'on lie ça yo au moni ba bongo ngwana yango esenga ba bitabe esenga ba makila ba vin ezo imposer biloko oye a ko consommer pour na rendre service et c'est même ba biloko wana et ya ko senga batu ba sacrifice humain vous comprenez donc il est important batu baya ko ekola total sabango rang positif rang basé être supérieur
nara ya ba être oyo baza ya négatif. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça, papa journaliste Mukendi. Voilà, Tokoboko Manasuka ya émission Nabiso. Alors, est-ce que c'est toujours résolu? Parce que Bandeko ya appel normal, Bazaï Kotuna, ceux qui guident, ça toujours disponible. Guide nazo bandela kayango. Nga naza spirituel. Nazalaka disponible en tout moment. Parce que cérémonie, coutume ancestrale, et ça n'a pas l'air nango koko dérouler cérémonie. Ce qui n'a profité kokutana na l'air wana, si teza ya kofongwama, mato ya bakoko efongwami pona ba yoka ba réclamation nazo yaka nango epa na bango. Dona ko abandonner na no téléphone pona ko intervenir bato bazalaki déjà na ba critères na bango ke faut bazwa lisungi. Vous comprenez ce qu'on a moment na yo bengi, nana yamba appel, nana intervenir côté nini ngana yamba, boye bisanga. Tant que na lobby boy, mutu beaucoup plus pour na mboka na biso to yebi bien battant aux autres traverser. Mutu a fournir effort ya kozala na compréhension juste. Vous comprenez? Tant au bengi guide aux UET, mais ka kozala na compréhension que ah papa ya batu, mwana batu leki mkolo tonkulu to traitant to guide. Ah quand même il faut azwa kapé temps ya ko charger ba force na spirituelle. Vous comprenez? Message au tozoya kolobaka o toza combati un na batu ba kombi déjà na ba pensée négatif et ça déjà projection oyo batindi pour na aider déstabiliser batu. Ozo comprendre? Si ko photo vibrer positivement pour na ko gagner ba âme wana bazo distraire. To ba âme wana komi na barrière penser ngai na komi na nga mususu guide les mususu azo éclaircir bien te nini ozo luka ba éclaircir yo na télévision. Soko kutinga nga moko guide na lobelo bona telle situation toko tambola boye et que lobito na liboso échanger siko nazanan yo okozongi sanga ka non guide ma yo lobela nga boye te c'est comme ça ozo mélanger biso na ba apprenti sorcier ozo mélanger biso na ba prétendu initié. Il faut savoir faire la part des choses. Alors besprit ozo travailler na yo eza ba sorcier to eza ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir na batu oyo bazolanda biso bayeba comment est-ce que nazo est vrai. Ah yo zela résultat na yo place bande ko baza ko zela yango wana. Na lobi boy tozana ra ya bazêtre moko supérieur. Nini ezo batama na se fungula nini ezo batama na sima. Il y a rien. Sauf que tango ekoki ya ko bimisa ba valeur cachée na biso. Siko comment est-ce que yo lingina dévoiler phase nanga. Tandis que na kati ya monde na biso ba initié toza na moi combat moko boye ya ko atteindre na sommeil moko ya ko sala ka bakalo lengenga nazo sala boye que des jours au soulager mutu ayaki na difficulté ya ba somme ebele des jours au soulager mutu moko auti paralysé. Est-ce que vous comprenez combat wana tozala kanango parce que aujourd'hui ozo mona ke batu tu bakimi batu tu batami. C'est parce que incapacité n'est ali ko sala bongo. To bango lisusu bazo préparer basenga faveur na bakoko ba mata na ba dimension ya ko effacer ren ya giche. Eza pona nini ba yebi ke mikolo yondo mutoza na mais oui comment. Ezalaka chaque mbandu ezalaka na tanango ba o bakozala voter na monde spirituel ba ko défendre ba valeur cachée ba koko na biso. Dans le moment où on va voter yo. Mais oyo nyonso tolobi eza défité oyo nyonso amoni ki aza capable ya ko sala nini ngai naza bien placé ba placer biso soki to ko sala pratique te to ya na théorie enseignement soki akoki ko résister guide. Oh mais oui c'est la donna minute na molimo pouvoir eza pa na yo ba ene ba kolo oyo ya molimo bazana biso na mboka awa nde bakoki ko pesa yo reproche malgré yo te bako pesa ba profane ba reproche ya koyeba kisui nazanan figure nanga est-ce que ezo figurer na bato bazo ya ko influencer bato nazana combat ya ko gagner ba âme o bazo distraire et même musala papa Samuel azo sala et même musala bambuta mususu na yebi ba kombote bazo sala mais sikoyo différence eza sur le plan pratique toko te ya bato mais soki mutu wana azana bozangi et que famille na ye ezo détenir secret moko ya richesse o bakoko na bango batikela ki bango yo ozo te ya kaka soulager na nuka wana mutu wana soki azwi lisungi
à cause de même bana nenyo so ko bota lobi ke jour na ko yoka mwana ko kesusu na catholique akobano lemba ko yaka na ndako kwao parce que ça na preuve moko boye bokoko na biso et défendre ye na ka moko oya banoke liela ka ba communion oya banoke tuku bokile ka na église estomac ya pamba mutu mususu banda abandaki ko sangana na bango ezoko ko sila te mais biso soki oye au moins que to suis ka mwa mbuma mpulungu to suis kolia mbuma mpulungu pa to tieli au mwa ba goutte na sambeli na simbio na pesio omeli pan esili soit na musika ka oza na telemi na lobi batata na makasi na ngai te na bengami oyo lelo ngai nazali bino botelemi sakinga botala muto oyo ayebi ke koya na nzela na nga akomona lisungi na bino bobikisa ye a reconnaître bino pe muto abiki siko muto wana biki ake koma na hésitation est-ce que bakoya ko senga nga lisusu te boy jamais na koya ko senga yo nini oyo nyonso amoni ki aza na connaissance oyo nyonso amoni ki aza na capacité ya convaincre lelo nga nazo opérer na 72 heures to 48 heures mutu azwi lisungi oyo amoni ke ye ako opérer 24 heures ou na seconde plus que nga aye tosali expérience pe bato yango wana babenga bapesa ba témoignage guide Shekina donc uzu biloko wapi biloko uzu wapi bato baso comprendre te baninga uzu biloko ngo uti nango wapi totika kitango batu baya basala ba reine ba se installer comme si baza ba vrai toyeba ki y aura un temps au bakozana incapacité ya koya lisusu soki biso toye et il suffit ta ngana ye tout le monde sont disparus. Tout le monde ont disparu. Oui, ont disparu. Wapi bango. Nazo kende kutu na azina ke défendre ba valeur parce que barab bazalaka ba commissionnaire ya ventidom à l'époque. Nazo ke ça la déclaration ya ko délibérer biloko mususu o batu basatandraka ezaka kana museums na Londres to ezaka kana ba tervorine mususu eza caché na ba pays arabe. Nazo ke ça la contour ya Corée ya ko gagner ba valeur wana et to kozala na yo ozananga na plateau. Dans quelques jours, kilo est-ce que tu paquet au parallèle des pays ceux qui bako ko na biso bazana incapacité ya kopesa mutu mbongo c'est là ngai na kolongola ekoti na nga na déposer yango na lembi musala oyo na kokumba yo promettre ba téléspectateurs au kilo wana oui mais Nathalie lisusu caméra nazo kumba yo kuna au paquet nazo kumba yo kuna avec ba montant moko oyo kozana ngo comme ba prime les gens ne peuvent pas que lo bien sur la télé on a biso to zoya ko mbata mais ko lamu oyo lelo ba koko na biso ba confier biso mission c'est ça code de famille ça là bien quoi na lobby c'est lui qui veut distribuer la lumière doit apprendre à la capter lui-même do yo moko soko lingo partager lumière mitala na soki yo moko zo éclairer donc yo te un exemple. Quelqu'un qui est stable peut entraîner dans la voie de la stabilité. Ce n'est que ici, tout le monde a battu Moussoussou, à défendre qui est une capacité na sala que moi suis riche en puissance, mais physiquement vous êtes pauvre. Non, moutou a détenir, kozala ba capacité moutou a détenir, ba capacité à matérialiser ou ils ont une visibilité et il y a un monde visible. Hein? Aza muto physiquement aza pauvreté. Pauvreté ba mususu baza rien que aza pauvre spirituellement, aza pauvre sur le plan spirituel, mais azo luka koya ko ça la défense. Oh non, batuana basa isa bazana ba critère bo keba, to uti ko meka ko fongola un peu branche ya sorcellerie négative. Ba ko tiela yo il suffit ça la kaka boye. Moyo oye ba grandeur likambo o ba koya ko lobela yo. Oh, zwana on a nous on a pesa boko pesa te. Les 10 kaka tokoza na séance ya clôture. Oyebi les 10 zwana bako boya possibilité. Et ces mêmes individus veulent que biso to lobate ba vérité cachée. Alors na lobi ngai na okumba yo. Voilà, merci. Donc eza lolengi wana. Tokomi na suka, merci na ingénieur Elohim Gele Sezaki wana. Merci na maman Esther, basali biso déjà signe, merci na Binyo Sobotel Rabiso. Merci na confiance ça m'appelle to senga bande ko bozota biso na plateforme na biso na YouTube bo s'abonner massivement bo aimer bo partager c'est déjà le moyen déjà ça et le bo soso ka au koti au aimer le chat ni on a boté la rabiso belé mais bozo ko maraté et là il ça vraiment bien bande ko pe bazo partager bazo ko sunga comme pas bande ko belé vous allez ko sepela la télévision boté la rabiso na 14h juste pardon 5 minutes na 22h juste na 7h30 bozo la rawana
On a la ligne ya trop. Merci Guide Shekina pour répondre à la question de Bisso. Oui. 30 secondes. Ah oui, merci papa journaliste Mukendi. Ndenka Tolobaki, Tolobara Bongo. Initié, il faut avoir la capacité de consulter basse astrale, astrale moyenne, na astrale supérieure, y compris à vie physique. Tozo mona batu bakabola mina biteni misatu. Toza na ba riche, toza na batu ya classe moyenne, toza na ba pauvre. Tout wana trois branches wana ezopesa équilibre. Mutu azo détenir yango ba capacité wana. Boya ko minimiser ete. Nazo ya ko luka makila te na ba télévision. Nazo ya ko bebisa batu te na ba télévision. Plutôt musala eza ko construire batu physiquement et spirituellement. Bazwa forme. Polaire mususu. Biloko mususu batu bazo créer na kozanga, ce n'est pas bien. Tu peux imaginer mutu mususu tokoloba kuna te sino bakoloba biso tozo couvrir. Voilà. Donc numéro ekozala mentionné wana batu ebele bazo sala ka ba confusion, eza des numéros divisés. Il y a oyanga moko principalement à part ya bureau, ezali plus 243 89 53 28 423 et puis Vodacom eza plus 243 82 120 140 3 à la fin. Paix, amour, lumière. Les adaptes vont beaucoup répondre dans les commentaires. Gloire, amour, bonté. Toujours souhaiter que les meilleurs na mutunyon sont au yakoya ko sangana na biso na sincérité, paix na vérité. Merci. Donc c'est comme ça. Merci papa journaliste Mukendi. Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci Nabino Nyoso. Quant à moi, je vous dis bye bye et bonne continuité des programmes na haut-parleur télévision. Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les rangs.